Tolali pongi mingi. Boke tu as dans la biso mis banda kala biso. Tout le monde a raté. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends, tu vas finir pour le français. T'es français c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas, ils nous combattent en français? Non mais toi c'est trop. Des fois tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire. Tu es tellement énervé, c'est pourquoi tu as fait un peu. Oui. Mais en dépit de ça, quand Josué combattait au front, Moïse était sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays, pour que Dieu fasse grâce. Comment tu peux réfléchir au cas de Niama? Parce que l'élection a triché à juiter. À quel base Zaï Félix Tshilolo, peuple a boyé. À quel Kindu ba boyé. À quel Lisala ba boyé. À quel Bounia ba boyé. Partout bazo fingaé. Moto lokuta. Sotolobio tolobaka. Sotolobio tokotelaka. Ton monde biso tout ne tobote na la soutien qui docteur Denis Mukwege nebela ke bazem. Mais Moïse Katumbi a gagné Félix Tshilolo. Moïse Katumbi a gagné Félix Tshilolo. A gagné. Nenge Martin Fayulu a gagné kaye. Et puis bah c'est bah vote encore. Martin Fayulu a bimina 5%. Ata bino moko. Ata bino moko. Hein? Le peuple de Dieu. Est-ce que tu os comprendre? Tout ça que réaliser gravité ya makambo ezoya na mboka na biso. Bobo kodara. Boketu yambo. Tolobaki olobaka nini po opesa solution nini? Vino mbombo opesa solution nini? Bo proposa nini? Diaspora. Likola ba division na bino ya koyela ka ba leadership zanga tina. Mboka ya mwana maboka ba étranger. Félix Tshilolo alobi fazwa lokola ba nyati ba ndekone ba faux pasteur wana ba mutombo ba walese ba mukuna ba zebele wana ba troubla peuple ba Mike Kalambai ba Riff Papa ba Michel Bakemba yo mona wapi yo lobo kutali na Nzambe mais aux autres soutenir motoyo azobo ma peuple bon tolo bakemba twana bazana Nzambe. Bande konangai nazana kanda nazana colère comme on a un diaspora irresponsable. Diaspora mokatikali kozwa dese ya mboka wana te. Diaspora moko yetula. Diaspora moko babolole. Diaspora moko inconscient. Diaspora moko irresponsable. Hein? Masanga ambiance boko kene nango wapi? Mabele na maboko ya étranger. Mabele na maboko un aventurier. Félix Tshilolo limbonde zanga bicarbonate. Un aventurier. Nangai ata bino tu bozola na biso na 4 points ya planète. Dictateur aleki même na Mobutu. Aleki na Mobutu. Aleki même na président ya Corée du Nord. Aleki même na jo ya Inde ya ba aleki na Poutine. Tshilolo aleki na Poutine. Motomoga azalaki illettré, un imbécile, un vaurien, abadosa na viango, azokata bangomba tiakango na chapeau, livreur ya ba pizza, abadosa na poste à gare du midi, bapesi et pouvoir sans pouvoir et pas arrêt du politique kanambe. Voilà les conséquences aujourd'hui bande konangai tokoti kambuka nate. Tomoni na république na bino bobengaka république démocratique. Élection 2006, est-ce que ça la démocratie? Élection 2011, démocratie. Élection 2018, est-ce que démocratie? Il y a Balouba, il y a IDPS. Est-ce que démocratie à moi là? Bongo Bovani, tout en Europe, Bozota local spectacle. Yozo Zila Yonan et so.
Edi Bolombo boketu to libéré mboka yo vani na ndako ozolia aspirine ozolia soso poulet fumé ou bien le quai de bœuf ou bien rognon mes frères mais boza normal niveau mwana mobali wana Félix Tshilo la memi mboka yona ye kuna bozotala biso mais bandeko boza normal boza ba énorme donc bosi bokufa bino omoni bino diaspora na bandeko bana kisasa bakunda bino ça fait longtemps bwana se ya moyo te biso totika mpenza ke bavandi nano yoka nano babukumese tu na prisere ya 24 communes baluba na baluba est-ce que nakosi makambo komanda eso Edi Bolombo bokotelanga ta place po si tolobi oyo balobaka tomoni ate ndeko ne oyaki moyibi ya basinga courant grand mafiose oyo abandaki kosumba makila na nere na ntanga kana bazobenga biso tomobilize ye batie Jekoko Mulumba gouverneur Moluba ya IDPS Moluba tobani no gouverneur ya ville ya bino ya Kinshasa ye moto moyibi ya Ngbalima aleki meme ya Ngbalima wadatiwara Moluba Félix Tshilo Moluba okena cour constitutionnelle Ramino Moluba commandé soit à Moko procureur de la République Ramino Moluba commandé soit ça moi ministre de la justice Ramino Rosa Moluba ende boye commandé soit Naseni Denis Kadima Moluba commandé soit ende boye okena ministre ya finance Moluba commandé so ende so mobo okena gouverneur la banque centrale Moluba bongo okena ba communicateur Baluba ende boye cour constitutionnelle Baluba vice nini président nini provincial Godempoy Moluba okena ministre ya communication la bango oyo aza double sexe Patrick Muyaya Moluba mboke kufite na armée Baluba ende boye commandé so loba na bien okena batabawewa nyonso Baluba bato bakia obundisa bato na Kasumbalesa Baluba ya IDPS mama na ngambo bato bakangi bango na machine Baluba mama na ngai mboke kei force du progrès Baluba mama na ngai yo IDPS mobimba Baluba mama na ngai yo balinga na Burkina Faso batelemi balinga na Mali batelemi na Guinée Conakry batelemi balinga partout bato tout bakome éveillé bino bozana ka na distraction waya bo fungola motema bino bo fungoli motema pour na Congo ngabuto la kangere bango motema na priya za makasi mais soki baganye bakomela masanga bakotanga chilolo boye yango bakokani motalokuta ife na bango batutana ngana problème bapetio na bajoueur te bapeti na ngai bajoueur tu bako nana mwana na ngai Théo Lungu nabetaka wana nana bana na ngai baza wana na contre bapetio na te mais na contre lokola peuple congolais ya bacongolais ya bako batrahir mabele na bango bamitrahir to makambo mboka eza kotele botika biso na football na biso bozosouffrir bino tu na Kinshasa bona bamalaria bona typhoïde 600 population 100% ya peuple bino tu bosala bamalaria na batyphoïde 99 bosalaka te mais bondimi mpasi bokabeli moto moko mabele lokola peuple ya Kinshasa bango balingi sport
balingi miziki mais bato bazokufa na 4 po ya mboka etali bango te bato bateki mboka na bino bango wana bana Kinshasa bato baotabo ole babunda bango mpe bakoma otabo pepe bomona te bato wana babaventurier bandeko bino peuple petit peuple botsebo bango mpe batsebo ya Brigitte Mama Mungala Mama déboulonné à déboulonné TV Maserati bato bakoma otabo tomoni bango moto nyonso akomi kabo to na besoin mboka ezala libéré bandeko nazotuna yo na ye na ye kuna nani azodirige nani azokosa nani banani bazokosa banani. Réveillez-vous le peuple de Dieu, réveillez-vous. Merci bakoko nanga Félix Tshilo la suki osuki baluba yende pes bosuki kone nanga kota na Goma di bo sécuriser peuple à Goma. Merci Tozongela. Makota dit un traître criminel bololé moko bozoba a okosa bino na ba sport na ba kabebele a dirija moko déjà l'état à la kate peuple abandonné. Combien de Congolais bakufaka na est to mona bango ta balakisa na RTNC mota tribalisé mboka bozomona mota ndengona botikele journée moko un tribal. Merci les libérateurs. Bandoki Kinshasa. Baluba ya IDPS Bandoki, ba criminels, les assassins. Bo trahi mboka. Boteka mabele na biso. Okoki ma Félix Tshilo. Yango na zone ba vrai militaire. Bana mboka. O bozana Goma. Boto sayete. Soki bo amayele minduki na bo brende yango. O ba militaire bozana Kisangani bozwa Kisangani. Bonsoir ngo ata lobby tous les militaires bozana Kisangani ya bana mboka bonsoir bo avancer. Ba militaire bazana Kindu bo avancer. Ba militaire bozana Équateur na mbandaka bo avancer. Na Katanga bo bengana Merci les gars. Bololé moko bozoba ako sakala na ba. Biso toko ma prisonnier mboka na biso bakoko bakufe di bakimbangu bakufe boye vie na biso zako se fondre likolo baluba ya IDPS bololé moko bozoba illettré Tshilolo illettré yo buri salita mobali na video ya kiata la sengleta na Belgique zobo tika na so mata Weston yo Mario kokota ka balibale pa basi zoba molia fufu a mai na pondo a mai illettré moko boye bololé moko boye ba congolais batikeli yota o sakala na mdela ba koko na biso imbécile na onyama. Merci les libérateurs. Naba Jean-Pierre Bemba Bogokima. Tous les militaires bon tourner d'eau. Ba militaire tout bozana Goma. Boto sayete azelo kota za motaliboma. Azam mongol, c'est fou. Merci les libérateurs. Zoba. Tozongela poto za mamba Kinshasa tout ça va commander iso. Commander son habité. Nana ngali abonga Tshilolo te. Tshilolo la lia bongo nanga. Amela ba whisky nanga. Tango azalaki atozalaki na awa na ndako epa ya mwasi le Denise Nyakero aboyaka yawa yango akenda okota libala epa ya Gisèle Mpela ye na Denise Nyakero wana baki ata na kiti na ndako te menga nazalaki na via ya stabilité awa na poto me boa banyama bino ba Congolais muto aye azoloba na bino pe $1 million c'est quoi na kivantar na ya muluba $1 million par nga Félix Tshilolo eza nini po kanambe mobile Olive Lembe apesa ye pouvoir sans pouvoir aya kotribaliser mboka akabola mboka makambo oyo Mozero la Désiré Kabila babomaki na baaméricain na babelge ya ye kopesa mabele bozotala bitula ya peuple bozotala banyama ya peuple bozotala boza banyama boa bakor bakongolais boa bandoki bino bakongolais
Congolais boa bandoki, boa ba grand sorcier. Yango na koma ko kima bino. Congolais ganen doki boy. Bandoki. Tala bilongi na bino ndenge salia. Opakola mafuta be simbate, okena oba, okena boy. Mafuta ko simba bino te mitema mabe. Boa mitema mabe. Boa bandoki bo pumuka bino tu na butu. Awa na poto. Ba Congolais boa ba sorcier. Makambo bo sali mabela bo abandonner mabela bino tu bo za na Europe boa bandoki. Boa bandoki. Ba Congolais, ba diaspora ba Congolais, boa ba sorcier, tabilongi mabe, boza bandoki. Boa bandoki, ba sorodiamu, tala bilongi. Bupungu kaka na butu, so bokena koloka wapi, bokutani na baluba IDPS, bo fetaka na butu po mboka leza la sauvete. Boa bandoki bino ba diaspora. Diaspora Belgique et France partout. Boa ba sorcier bino. Boa ba vrai doki. Boa na